Nzambe. Ok, na site internet www.lenazarien.com. Pour qu'on ait l'information dans Bissau, monsieur chrétien, quand on a venu voir ces dénigons de pasteur, parce que Nzambe en général, boye ba koleka, pose en contact na site internet au monene, boye ba ko l'examen information dans le plus possible. Nzambe pour mon ami, katina maboko na yo, yonde bomoy na ngai, yo zali Nzambe na ma. Si tu as pas Nzambe, parce qu'elle est le thé ya maka. Ngoyo ba nzemba bien, toi le Nazarien. Les assists à Banazambe, Scato Lobaka, Scato Yembaka, Scato Pambola. Vraiment, on a vu des amis balais, mais on a eu des agaka 3W. Le Nazarien. www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais niveaux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazarien. Oui, bien aimé dans le Seigneur, et la surprise, tout le salabino parce que bateau bazon dimate, to me mamino bon dimisama te kasinkolo na mamino bon dimisama. Ah to zana kinkole surprise c'est ça que bisika au frère Mathieu ko témoigner akuta na bande ko ya lokutu donc baye awa bazo kama misus ba le baza émotionné. C'est pour la toute première fois mon frère Mathieu depuis assez quoi. Sans plus tarder nazo tout. Cette fois-ci Jésus-Christ se tient au sang de les Nazariens comme le lion de la tribu des Juda. Mama mbote mingi ngai blandini bofaka naza mungando mama yanga topokea baondo papa yanga mungando naza na lokutu nayebi famille wana danger nayebi texte kabalisi frère Mathieu akufa na yoka bakunda abimi na lisala naza na bumba epanoko na ngai iso na yoki sango mais lelo na ye komona ye na kikole naza na émotion nayebi te na loba nini Nzambe azwa lokumu. Cette fois-ci Jésus-Christ se tient au sang de les Nazariens comme le lion de la tribu des Juda. Ngai mameje na mboka baonga famille ya chef ya baonga famille wana ya danger nyonso nayebi papa na danger nayebi pe mama ya mwana wana zaka topoke ndenge akufi nyonso toyebi yango nyonso mwana ya tata mwasi na mutabomi mwana Elisa toyebi nyonso wana na lokutu vraiment bazolele mingi toyebi aza ya na biso akufa vraiment bakunda ye toyokaki abima na lisala mais tomona ete le londe mbala liboso toye komona na kikole atuka tolegrete. Cette fois-ci Jésus-Christ se tient au sang de les Nazariens comme le lion de la tribu des Juda. Ngai na uti basoko nayebi Mathieu azali na lokutu na bandu liwale nayebi yango ebandeti na suka ndenge otatola eza aza ndoki te amuta botami na misi tomoni tokokola ne tomoni toyoshetuka ndenge abimi ana kishasa toluka tomona ye tosware tomonaka te tolemese Nzambe merci na ndenge tomona ne lelo na kikoli solo esili te bozwa bino moko bozomona comment bateau première fois bamona frère Mathieu depuis asie quoi baza vraiment émotionné comprenez papa moto ako douter na ko regretter makasa Dieu nga na yebi kitoko aza ko tunde ko nanga to koli ne place moko na batoko ya tangi na institut to salisana na lokutu na yebi ko la tangi nga pe na tangi na ruine na basoko ayebi nga bien aza vraiment c'est mon frère vraiment to tangi na ye alonde na ko mona vraiment na surpris
akufaki na année 2006 et puis na 2010 bazio na lisala vraiment ils a réel bocha tembete mais ils a réel sikoyo na kuna bozo zelele ndenge po bino bo uti fresh kuna boye voyage bozo nga bo bato bazo zelele ndenge bato bazo zelele sengo bamona soki abimi kuna ekozala likambo ya somo vraiment ça fait munene bato bazonzima te bato bazonzima te akenda kuna bazonzele maboko polele. Merci beaucoup trop cher fidèle téléspectateur. Oui. Ngai esengo mingi po banda sango na yoka sango bi Matie akufa na bandaki koyoka kasi nakuta na yete lelo na sina kutani na ye na kikole na sepeli Matie oyo tata na ye na yebiye mama na ye na yebenga nazali komoranga moseka nazali mwana ya Kisangani kasi nakola na mboka na yebi familia ya Matie nyonso tata na ye kombo na ye ezalaki Manuel to bandai ko benga ye danger ndenge tokola na mboka na yebaki Matie na yebaki tata mwasi na ye na yebaki libota na ye nyonso be tata mwasi na ye ngana Elisa na liya biloko na ye bandaka kolamba mikate mobali na ye azalaki directeur école primaire na mboka ya Lemba kombo ya mobali na ya tata mwasi mobali ya tata mwasi na ye kombo na ye ezalaki Disimo sikoyo est-ce que boyebaki boya kokuta ye awawa na yebaki te ngai mama moseka na tekaka mbisi na kikole na yoki kaka sango alobi mwana moko ya Kisangani kombo na ye Matie aye yawa akufaki le na yoki boyenga bi Matie azali mwana ya lokutu mwana na biso tokola na ye nde na yokaki esengo lokola na ye kokutana na ye pe na moni ye na miso oyebisa bato baza na lokutu ndini o bandimaka te tango bozozonga telefone tokobenga bango na telefone tokobenga na lokutu na telefone famille bakelasi bafamille nyonso na lokutu bayoka sango mais kokopesa message ata na Swahili ata na monoko na bino kuna bandeko nyonso bazali awa na Kisasa basi bayoka sango pe basi akutana na bango babando toena mona danger na neta Kishasa mona danger toena no bebe ambo angba amo atalisala toena na maiso toalela mameje mamoseka emimona ma Charlotte ta ya Lemba elu beito pe ba lokutu beito ba ya Lemba libota pe ba meta Kisangani esu to meha neta kikole emimona ya bosoni bisia ne botami leta kikole o wani Matie amoha neta ta kikole ambeteya tombe esu fe tombe hane toyo kaka azali na bomo ibato kabalisi mwana tata mwasi na ye kabalisi ye moto aboma ye toyebi mboka mobimba yango wana tozoyebisa famille lela sa mono moyimba mwana simbala ilondo ino bato bayebisa ilondo la baonga ino pebo wemba kene tosene Matie bajoko kene la Kisasa iso bato bakikole balo basuba iso pe tosene inde kene osene bote peke na la Kisangani bote peke ango no bole kene la Kisasa bato bailondo balo kele ba yeto bino fe imela la sololo Matie bajoko alela mwano vraiment merci alela mwano nguya ya nani esambo mungu ndenga osunga inde edela sola mungu osene edela sola mungu etila sola su emebebe molenge boteta ba molenge ta sepe na nguli kitango ta mwana danger Matie ane Kishasa ona ngbeno Kisangani enu bato batikpa babandio ya olo boyeye lokutu baso lokele baonga ya Lemba tole ane bota sepe na nguli elenge ta mwana danger elenge angba asekwa ta sepe na nguta mwana ne kikole ta sepe na nguli ale Kishasa koko mota moboyaki no kabalisi bomobie kai mobimba lokutu bomobie kabalisi na mobola ta bobola ke nuba bobie tongo kabalisa bobola ka ta mwana koko ekipole
esu bato babanjoka bayeta moyena na buse ekikole toboke etaka na telefone bato batipa bakome mwana danje ta moyena ne ekishasa aleka lelo ateko ekisangani nzambe azwa lokumu nzambe oyo yanga azwa lokumu na oyo nyonso asali mpo na yaya na ngai nzambe azwa lokumu atika ya kosala ya boye ntango nyonso kati na bomoi na biso osiyabe esusu ayetobe na bokenelo boye emi mwana ya longo matabonga chef ya bonga emi emi yo noni ma mejo ne kwa lofele na mba ajida lofele na ngba emi yo noni na melebeya moto abola ya mbe kabalisi moto abola ye to mena bokenelo boye penya penya kana taki kole bokenelo boye pe to asepe mi no bili nango inde bien inango inambe ya lesongo no bile ye do bile bien to mabwete ise inde mo danger to bile danger Manuel emi no bile Manuel na ala na Manuel na mwana Manuel na obile bonga fe to bile Manuel bobelo bolo mbo mwana nani mwana ame ise inde nde kabalisi ndabola ye ambe kana bien ambe sakula di kol donc comprenez que c'est chaud donc makamtolo belabino eza histoire annoncée te nzambe apambola bino bye. Cette fois-ci Jésus-Christ se tient au sang de les Nazaréens comme le lion de la tribu des Juda. Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est combé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesue mpona Yesue mpona Yesue ngai oyo nafandaki na beteza ye nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa gerison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi po toli emarche nelamba na ye nasimbi nazwi gerison yango naza koinforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyokana betela bino lisolo boyokana yebisa bino